Bandeko Balandi ya magazine d'information et communication générale BNB Basango na Bisombo TP boye malamu na magazine abso ya lelo po ya ko banda Basango ya lelo ba kumbi tukutuku tope ba taxi moto ba telemelaki tracasserie routière bandeko na biso ba wewa balobaki na reportage oyo. Epai ya bawewa nde ekomi kosala succès na banzela ya ville province ya Kinshasa. Bawewa bazali koyeba lisusu te nani aza na musala to na droit ya kokanga bamotar oyo tobengaka bawewa. Roulage, policier, militaire, bureau de batu ya service ya transport. Donc bawewa mayele esili bango ba communiquer boye na micro ya BNB Mag. Bato ya transport ba roula to yebite na ba policier. Musala oyo to komosa ngo na passe makasi tracasserie comme ya grave. Policier akanga yo mabe roulage akango mabe muta transport mabe o juste to yebite. Nani azapo na kanga moto nani azo sala ni na nzela to yebite. Donc moto e comment être que et ça la peine comme à banque. Donc ce bakangio 30 000 40 000 ka bongo. Donc vi passe. Ce qui total na nous ba PCR bakanga susu moto te. Rare PCR pour kango moto. Et comme ka copie ba policier ba transport. Ce bakangio moto biwe ba la raté. Bazalaka na bureau te. Agocha mupandi amema yo aso misose mukanda ngo emona na kate. Donc to le mitra ka série papa to le mitra ka série c'est jeep yao c'est qui jeep yao ba policier batika ba policier ba mona su ba kuluna te bango ba koma landa nde bata moto ba koma ba kuluna moko ya ba chauffeur ya ketch yepe esalié pasi kutu alobi tracasserie ya mutuka eleki Tolemi, pardon papa. Yebisa bango ha, batika sentiment. Po to kufa to bomo na biso na biso. Tolemi bango tracasserie leki makasi. O tsheba bakanyo, o sa bakanyo roulage ya bana souke. Et comme il policier le policier. Vous savez bakonzi boluka solution pour na dossier oyo. Soit popesa ba loi tope ordre moko bandeko bawewa batosa polikambu ya tracasserie esila ekomi ke soki bakangi moto ye moko motar ayebite eloko asali ezali te ke wewa azobula na ye policien abimeli ye tope bureau de tope lisusu batu ya transport bakoma kotuna assurance vignette casque permis na carte de lecteur, plus loin na carte de baptême, et ça normal té. Ba toilette publique na Kinshasa ekomi mwa bosoto mingi bandeko tolanda reportage oyo ya Héritier Kanu. Magazine Nabino BNB sali constant sur ba toilette publique oyo ezalaka na ville ya Kinshasa. Non seulement batolette yango ezalaka mike na mike yango eza pe salite yango tomituni soki nani azalaka na charge ya batolette publique oyo awa tozali na commune ya Njili na quartier 1 constant eza ya mabe makasi bosoto salite solo maya salite place kutu ya kotia lokolo eza te population oyo bakotaka awa balobi niveau ya microbe malade oyo eza awa surtout et pas bandeko ya basi soki omeki kotia lokolo niveau kolokota microbe okozwa idete na yango ya kokamwa ezake mutu aza wana azo kongola mbongo asengaka mbongo soki oza nango te okokota te koki kosala kutu petit besoin na yo na bilamba kasi po atia kaka propriété toyebi te soki azali kozela ordre euta wapi vraiment bakonzi ata kutu yango misala ya mike boye esengeli kosala yango po permettre na population ya ville province ya Kinshasa bazokata place ya kose soulager kitoko boluka solution nanu po Kinshasa ezali ko mériter makambo ya boye te eza normal te bourgmestre ya commune ya Njili telema tala toilette publique ya quartier 1 oyo.
Ikambu oyo ya kuluna ekomi bomesano na Kinshasa bandeko mibali oyo bazosala mabe mingi kasi ezosila kaka te. Tolandi reportage. Ebele ya population oyo bozali komona batondi boye baye kotala match ya football te kasi bayaki nde mpona komona mosala kitoko oyo Major Remy Kanza Malales azali kosala na district ya Changu. Atiaki ben civique oyo bozali komona bazali kobeta misu paipai lokola taba esi ya Melissa Saché. Botika na Sabino oyo kombo na ye Ndonga alias Sexy kuluna monene na ndenge ya kosakana te bavimbisi ye mbebo lokola boxer boye likolo yaki boyibi na ye na compagnon d'élite na ye avandi mopanzi boye miyibi bakuluner ba faux jeune na ndenge ya kosakana te tellement que bango bamonaka c'est comme si l'état azate bakataka bayibaka kasi lelo bakweyaki bongo na maboko ya frappe na frappe bazobenga ye mikolo yo Malales le Major Remy botika na Sabino atiaki bango maboko na tongo ya lelo bayibaki ba barre de fer oyo butu butu kasi tellement que la police azali kolala te alataki bango kitoko pe akweyaki na bango population très joyeux balobaki boye aba pétion soki bake dans quelques jours tomoni bango déjà ils ont comme ça mais on n'a pas commenté si c'est ça la femme ça ma maman a bango fa ba misala bana basala po batunaka te passe l'équipe biso bana bakoma meyibi tika Malales ata biso kimia ata mikolo to bima bien 5 heures ozokende boulangerie ozozo dana zonga lettre na mbongo nanga longona na yo papa Remy Kanza na musala kitoko ozali kosala continue toujours kotia bana oyo Malales traquer bango ti na lifobo bango nde balemba misala na bango ya mabe kasi la police alemba bango te. Affaire cour commune à Kinshasa topé lupangu moko ba porte ebele bato ebele ezo tinda batiraima ebele na Kinshasa mwa koswana mwa boyoka nezali te bolanda reportage oyo. Na mokolo pango respect pour la réciproque. Mokolo pango pe fo otosaka locataire pe fo otosaka. Mokolo pango pe so mbaye ba complémentaire. Ngana sana ndako apesi ndako yosa na mbongo okopesa ngai mbongo so apena na ndako te pe moye ko bandele te je pense que le pasteur ngape bwana fa mbongo ya liti le psemba il faut yo kanaka to mesanaka peut être pesa na respect entre biso mais ba locataire mususu bali mitu passe parce que le bito ça est la bonne ya sali ndenge mususu tuna bana mwana ko sali kamo c'est peu d'ici yo ti de maman pesa mwana likambo wana yosalaka eza malamu te uzuka kotusa pona bana bana ngai ti esa pona mbongo te lokata pesa mbongo te papa mko alipanga pesa mbongo te debile mba faut que na nzela mu bota la même direction locataire so futé à banc à bateau un an faut entretenir nos toilettes soit tour à toilette sur les allées faut ça l'aider et si qu'on vendre environnement là yo faut ça toujours propre. N'est-ce pas, nous sommes dans les toilettes locataires, nous sommes dans les toilettes, mais nous sommes dans les toilettes. Nous sommes dans les tours. Tout le coquille au sali, tout le coquille sali, et non que tout le monde a eu ma beaucoup de ramas à mon compte. Ma c'est là, on est simbaté. Tantôt, on dit que moi quelque part, ban et c'est que batigali batie moi makelele wana koki ko zalata msumwana na yo moko azana foti. Yo ye fallait tout na ke eloko nini salami yombala moko koti mwana nga babosali nini mwana nga zole alobi pamba te ino bosali nini tango zolingo expliquer mukolo mwana aoyoka te ata oza locataire koma na lupango zande oza mutu msute po soge kweli yo ngana koza na susi na eba pona nini ndeko na nga salibu na kokomesika yo zali nde bolingo wana ezosangisa po toza malamu mais soki bozana image wana te ya bolingo jamais que mpasi ya moninga ekoma neti ya yo yango biso bamama totika bizaleli oyo toza nango ta mosusu likambo eza na ndako ya moninga yo olongwa okebeta lisolo na oyo kuna azwi abeti kuna ntango wana koyoka ekomi ya kobendana mais yo moto olobaki omelami awa bino kuna bokomi koboma eza bie te suite ya kolongwalongwana eza base mpona bana
bisika bala mike bazali ba conflit ezangaka te aki sikoya bino ba parents oyo ba ko gérer problème wana soki parents za ko landa ki mwana pesi au rapport maman basala ki boyo maman olandi bo bana ko swana ka biso na commercial ba taxa biso pour moi ya produit commercial ba taxa so étude du millier tel que je suis ceux qui n'a qu'à foutre la place premièrement na tidiara mutu na tidiara millier na ko fa na longtemps net na kota ça fait 14 ans le col na ebi déjà Kingandi azalaka boy millier la fin des aboy na respecter ba norme wana nazo vivre na kokisi 14 ans na lingara te na simalanga so na utu musala na ebo bala ba pesa un rapport nga binga na sala bureau secrétariat te po bala ba pesa nga ba rapport wana nde ko zara ba problème wana ni surtout yango bola ba locataire msus ba na savoir vivre te ba ko distinguer les biens les mal te to ka moi la pesa rapport mala mo tout ake ko swala yango mo la lelo a sali 2 mois pour la 3 mois boy a comme kanet peuple nomade mo Franc Congolais yemoko ayebi valeur ya mbongo na été kasi azope sa valeur na mbongo ya mupaya. Tolanda reportage oyo. L'impact économique est cause à la positif au fur et à mesure que franc congolais a kokita. Bon, on moni que dollar ce qui est là qui monnaie ya biso to ko sepel. Mais le congolais ai monnaie ya mboka mususu. Yango nde ezokitisa économie na biso basala makasi de façon que agriculture na biso ezala vraiment en premier lieu parce que soki tozana ba biloko ebele ya biso moko ezokotawa kulia na biso ekozala facile alors économie na biso pe ekozala malamu du fait que économie na nini agriculture biloko ezana bamboka evandi banzele eza ya mabe moi biloko ekumi la biso ezate donc c'est pour cela ozomona économie na biso peso kita bon pour ngana oloba depuis franc congolais bimaki tango bimaki ezaki na valeur mais pour le moment en tout cas ezata na valeur moroté mbongo chaque jour et mataka toujours hausse de prix dans le marché alors pour ngana moni ezana valeur te ese kanga mboka baluka moya ba produire ba biloko wana nde to évoluer mais pour na valeur ya mbongo na zala la pesa en valeur ils ont gardé valeur nango te pour banda franco tango franc congolais et bimaka tozalaki na confiance population ezalaki na confiance que voilà tozui monnaie ya mboka tozui monnaie ya sika et donc déjà à partir ya élément ya confiance franc congolais et lingaki et garder valeur nango mais à partir du moment où mboka na biso et perdre production hein tozo ko produire te tozo ko exporter te. Colonel bienvenue na commune ya Njili azolemba bakuluna te azotelemela kaka bakuluna botala ndenge akangaki ba oyo. Njili commune oyo ekenda sango na makambo etali sap bale na mécanique kasi lelo bana Njili bakamwe komona commune na bango ekomi na insécurité surtout bakuluna bakomi presque na ba quartier nyonso kobanda na quartier 1 ti na quartier 13. Lelo la police ekweyaki na échantillon ya ba oyo basalaka désordre surtout na quartier 11 na quartier 3. Oyo ekoma lokola beni. Masasi ebetaka chaque jour. Lokola ba vivaka na front na micro ya BNB Mag boyoka communication oyo. Aza moto ya yebi alingi kotosa mebe côté mais lokola alingi kotosa mebe côté mebe komba onde côté ya ye parce que yazo tambola bongulu bontaba lokola otambola bongulu bontaba esengeli avanda esika batu bazate parce que aza mona mukete aza quand même aza mukolo aza moto aza na mwa motu ezosala okolo babwe mwana muke bateya ka mwana muke mais tata mo mbala mandefo tonda ena nzoto boy na njili na quartier ni nga njili quartier 8 na makinette ina ndako ya makrisi na lalaki ala mwana wana mwana be kumunedi kapriska bundaka. Commandant ya district ya Changu, colonel bienvenue. Bana Njili bazali susu na kimiate. Neti bazotia yo na tembe. Surtout bana ya quartier 3. Ekoma lokola Zaire. Zaire na ndenge ya Kikuluna, Moibi pe ba désordre ya Buzoba. Soki Zaire eza po na Louvanium, po misusu wana
Mais ce qui est pour nous, vraiment, la police, il faut obligatoirement, et ça là, on sala na yango. Po ya kosukisa magazine na biso ya lelo tolandi page promotionnelle oyo FB International agence ya sur bakoli et komaka pe tozwaka yango. Le business a ses idées, FB International agence a ses abonnés. Le fret Europe RDC a retrouvé son identité. Pour l'envoi de vos colis, bagages, véhicules et autres, courrier express à destination Kinshasa RDC, une seule agence, FB International. FB Business et pas Fiston Bassende, à besoin que tu Maringa Septande. Maringa Septande, c'est là, je t'explique. Allô, Maringa Septande, FB International. Na Kasavubu, elle sait que c'est na Kasavubu. Saba Sosa na Kasavubu na Maringa wana. La sécurité de vos bagages sont assurées en un voyage rapide et à bon port, quelle que soit la quantité. Du déposage jusqu'à l'entreposage, FB International assure comme jamais. Alors jamais. Nous organisons des frettes aériennes et maritimes. Awana FB International Business. Biloko et komaka peto zwaka. Komaka peto zwaka. Pour plus de contacts, tokomi na suka ya magazine na biso ya lelo basango na biso BNB awa okozwa information nyonso lolenge sengeli kasi topesi merci epa ya le cordon le plus gentil Baudrikanda tobosanite Nathan Kifuta azaki sima ya bilili bongo David Kibanza makasi oyo azongi lelo ezalaki bongo ya bino Rabi Mavinga na présentation. Merci tokutani lobi pona numéro ya sika BNB basango na biso.